Bonjour, bonjour la famille. Nakanisi bozabi bisika nyonso bozwami. Napesi bino bambote na kombo na Yesu. Nzambe ya bumba pe abatela biso la famille. J'espère que toza bien la famille na bikamwa na ye asalaka na bomoi na biso kolala kolamuka ezali abiti te tolamukaka ezali pe te ye moto alingi yango alamusaka biso bandeko. Bana mama en tout cas to comprendre te na YouTube oyo. Bokomona bato mosusu mikolo mikuli me makambo asalaka neti ya bana mike. En tout cas eza ya mawa pe ya pasi na ndeko na biso oyo toyebaka te azalaka mwasi be mobali na kombo ya Kisi Ndiora. Tomoni ayaki na poto awa afandi bushi be alobi te neti moto azalaka baba afandi calme toyokaki te place alobi ami bateli ami fandi calme siko azongi na Kishasa. Kisi Ndiora akati basinga akomi neti muto bache pilipili donc akomi koganga koloba. Donc cela veut dire to koloba kendinga azalaki abando banga Karine Mokonzi abando mona me moya lobezata lobi na koloba te oyo mboka na ngai te sinon bakoya kosala nga mabe na ba chinois obangi okimi ba chinois ozongi kuna na Afrique olobi te oyo eza mboka na nga sikoyo na loba na bimisa tellement etondaki yo na mongongo omoni bobangi epesi bino leson bofukami bomoni ke poto ezali mboka ya Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTube etosi parce que emonani na misala na yo na bilembo ofandaki olobaki te Karine bando ko poste awa na Jimmy Bilai wana tongo poko azo poste ozomona ngo nyonso na Arieta bébé de Jésus la star qui dérange YouTube. Donc bando lia yo na mongongo elie bino nyonso na mongongo bino nyonso na bamanike bolobi te wana tokoyoka pe manike soki akozonga soki akozonga te soki akangami pe na poto awe soki pe akangami te pe toyebi te bino moko bokomona ata akangami na poto akosali nango malonga na poto awa yo ke kuna siko obandi sikoyo ofani na plateau na yebi pete soki olebi olete yo moto kono le soso mobimba ozo kosilisa kuna okolia soso mobimba kuna ozana mbongo olia yango ale oke kuna obandi koloba ke mwasi adimi milaya yebisi yo yebisa Karine wana ye moko aya koloba soki abangaka te aya Karine asimbi ye tina ti okene tina suka soki azalaki mwasi atembe ifale ye moko abima aya koloba ke yo Karine Mokonzi parce que ayebi Karine très bien fale abima yebisa yo Karine tika na mobile nanga donc bomona kaka Karine bongo ba grâce te moko babimaki na ye basi obele babimaki na poto awa bomonaki bango te babimaki ebele awa na mobali wana Karine asala pe ka ba délire na ye na ye okomona pe wana pe babimaki na bango te asalaka po alia ye mbongo mpona kolakisa bino Karine Mokonzi nde fin mama ya YouTube bandeko nazotiela bino yango bolanda oyo grâce pardon bolanda oyo Kisi Ndiora azoloba kuna na plateau na janvier kuna pe azotia ba commentaire na yo janvier baninga baye poto yo koya mokolo nini ozalaka na ba commentaire wana sima ya caméra fali ipupa pe ye wana pe ya boyi tokotala bino na ba oyo nyonso ba chroniqueuse na ba chroni papa bokosuka koposte fali ipupa na bino na poto bosumbi bokosumba ekeko boya na bino te parce que bango baye liboso basi babebiseli bino place boposte fali ipupa boposte ye te akomema bino na poto te bokoya te parce que bino moko bobebisi bosuki bozala na tiela bino Kisi Ndiora afandaki awa abatami alobi te soki ayemonaki ameki koloba fin alinga akutana na bachinois alinga mona makambo na ye mais bozala na tiela bino boyoka Kisi Ndiora
alobi alongoli chapeau telema obangi na yo Karine Mokonzi donc avo oloba na ye faut respecter olongola chapeau mpona kolakisa Karine Mokonzi obangi ye olongoli chapeau tolanda bandeko ekomi lokwa ozobima na bilao mama mosala Karine Mokonzi ya dima ezalaka homme marié très engagé ana mwasi na ye responsable bilao responsable kondi ya famille kisi njoka pour ton information ba congolais bazalaka na mwasi moko te et surtout soki azosimba mwa quelque chose na maboko bamonaka neti mbwa oyo ekata singa donc alingi atala partout ezala bapaster ezala basala nzambe ezala bato ya mokili ezala oyo nyonso basala na gouvernement bango nyonso bazalaka bongo bazalaka na mwasi moko te kutu mutu apusu kutu azozala na basi mibale misato ebongo sikoyo Jimmy Bilai olingi azalaka na mwasi moko okosi lobaki oza congolais te mibala ya bakongole bazalaka bongo wana systeme na bango eza ndenge na bango yo koya kolobela Karine awa bongo oyo mosusu oyo oyebaka te na oyo mpe oyebaki omonaki osali bango bemission osali émission mpo oyebi ke Karine Mokonzi azali star ye soki otangi nkombo na ye ekoyebana motu nyonso akolanda yango pour ton information Karine aboyi rando alobi 2024 biso na Yesu ozala ogangi kuna oloba akoya te akoya na ye te parce que kindumba ya mibala bakongolais eyebana nango eza ya lelo te bango mo balobaki bakoko na bango batikela bango bakokololo donc yo koya olobela Karine ogangi na yo olobi oloba na pamba soki ke Jimmy Bilai wana alingi na ye Karine Mokonzi ndenge azali bongo akolinga na ye ata yo ogangi yo olobi Karine Mokonzi ayoka na ye soni te mpona ye eza neti mai na ye akomela neti mai akosukola akoloba pe te ke akosukola Arieta mai te akosukola Junior Kikuli mpe mai te akosukola bango akosala shopping très kitoko akosala nyonso alinga asala pe bien donc yo koganga na yo koloba ke mwasi atindi maloba na pamba mwasi wana malamu ye moko abima mpo batie na kati ya miniature Karine akozwa ye atie na kati ya miniature akotie na miniature mpona kolakisa ke bobangi Karine yo ozalaki awa olobi te obangi okobi na kisa kuna le obandi koloba nazotiela bie na ngoya ngapi natya mwa pilipili na ngai na mongwa ya moke bolanda sudolo na mwana basudolo yo te deji ya solo be lokozo telenga na prise odiembela mwana soki Erika soki nani bapambonga pampex okomise mwana Bilao epi kozwaka ba longolaka vie na busuba na ba miniature aza mama na responsable patron en plus patron kotiaka Jimmy Bilao na ba miniature te kopostaka ye te mwasi na ye moto alobi na ye bisayo alingi na ye te na mobali na ye loba nini alingi na ye te na mobali na ye luka baweshi oyo ozwaka te lese bagato chantili ye aboyi na ye na mobali na ye tika ye libre aboyi na ye Karine Mokonzi mwasi ya Jimmy Bilai onda tindinga na ye bisayo koluka ba problème te omoni ye Belgique yana aka encore bonjour yamataka avion chaque jour bandeko kisi njoka alobi ke mwasi ya Jimmy Bilai ayaka na ye Belgique comme bonjour siko soki aye akosala nini akoluka Karine bisika azali mpo asala nini soki abangaki te ke ye ayaka na ye Belgique chaque jour comme bonjour il fallait alinga apesa information epai no te alinga ye kaka tomona kaka yindi kuna Karine Mokonzi na mwasi ya Jimmy Bilai kuna eyindi comme abangi Karine
yango apesi information donc akoya pe te akosala mpe eloko te déjà asi abangi mpo ayebi ke akozala na affaire na nani akozala na affaire na Karine Mokonzi na bachinois donc peut-être Karine Mokonzi akoloba na ye te donc bachinois nde bato bakosa charge na ye yango apesi information yango yo mpe ozalaki information bapesaki yo apartir ya awa olobi te donc okimi cela veut dire Karine Mokonzi alongi bino donc Karine aza na 100 sur 0 donc bino boza na 0 Karine aza 100 aza na 100 donc moto akolonga susu aza te soki azalaki moto ayaka Belgique chaque jour ayaka poto chaque jour ye moko alinga luka Karine ye moko alinga luka Karine na bemission bato basalaka bemission na poto bazalaka ebele alinga lobake non aza na poso na lobela Karine Mokonzi mpona mobali nanga atika du fait ke asali yango te aye koluka yo kisi ndiora aza eloko te donc abangi na ye Karine loba na yo komo mesana koloba na yo ozalaki awa olobi te komo mesana koloba ebele yango wana olobi ke non donc loba ngo na mboka nanga cela veut dire bino nyonso bokimi donc 0 sur 10 Karine Mokonzi nde star Arieta wana bozo koloba ke bapesi kombo Jimmy Belay azali princesse de Jésus donc mwana wana aza moto osaka na ye te ye moko Jimmy Belay ndenge amoni mwana wana abangi peut-être aza na mwana bongo te azo poste na ye donc kuna tokosimba na biso te po ye aza na ye na problème te eza nango ndenge ya mibali bakendaka na bango laisser goûter yo kogangela Karine wana pamba moto akoyoka yo aza te nyonso ozoloba ngo eza na pamba eza mpe jalousie parce que bayeli yo te nyonso wana eza jalousie mpo Jimmy Belay asimbi yo te kisi njoka yango esali yo motema mpasi likundu ozomona ndenge Karine bazo koposte bazokende magasin baza na mwana bazosala boye esali yo motema mpasi te ngai nakokesala yango émission na Kinshasa bokufa na Kinshasa na bino wana bozela nazotiela bino yango susu tosilisa na mobali na ye donc respect ezala na ba marié otuli na Bruxelles ebe mibali na mona kitoko na Bruxelles baozwaite nini baozwaite po bakaki basango kina mabe alai na nani te na ebiso pinga utu mobali na ye bandeko bosi boyoki bolandi oyo nyonso kisi njora alobi bachinois boyoki kisi njora moto azokobanda guerre bato bafani na bango Karine Mokonzi azokosala ndaku na ye azokosilisa maison blanche na ye na plateau na ye kuna moto aza na ye okipe me bato mosusu bafani na bango bazokoloba susu baproblème Karine alobi bieki na 2024 alingi na ye susu barando te alingi na ye susu baproblème te me kisi njoko lia afana na ye akoki na ye poto te na malili akibi na ye poto telemaki mobangi kimopaka elekani ye ale azongi na ye akezwa moto na ye na Congo lia afana na ye me akeluka susu baproblème poto ebongi mpona bino te ebongi mpona biso balobaka poto boyaki bana mike bino boyaki mikuli bozoya mikolo yango bozokoka ngo te poto ebongaka mpona bana mike boye neti babiso toyaki biso bana mike tomesana biso bapoto na biso babino bozokoya na kimobange bozokoka na bino poto te tala ndenge bozomikima parce que bozokima boyebi ndenge kayu ezalaka te ndenge kobima 5h 6h ndenge ezalaka te boyebi malili ndenge ezalaka te boyebi te ndenge kolela na likola volant boyebi yango te ale babino bao bato bozanga merci soki moto apesi yo mwa 50 mwa 20 atiendo leo na Congo kuna ale botie munoko mbongo muke boye bakisi njoka bakoki poto te azolela ngai funa zonga na poto pasi poto boye ale babiso oyo so totindeli bino ba 20 ba 50 bo baza na Afrique okofungola mpe munoko so loba mbongo botineli nga muke boye mbongo yango oyo
botuna kisi nzoka ayebisa bino akoki poto te aketiaka monoko kuna na Congo akefinga Congo mpona kolakisa bino ke biso baoyo toyaka na poto tongo toza bana poto toyebi pasi ya poto toyebi malili ya poto yango tozali soki oza mobange mokolo fanda na yo na Congo ata moto azobengiso te kotia ye motema mabe te paske okoya kokoka te okoya kokufa na poto biso tomesana na poto topesaka bino botiaka tembe te manike yo mpe landa kisi nzoka kuna na Congo paske awa mpe kokoka te eloko mpe okosala awa mpe ekozala te okozalaka okiti awa oke na mboka oyo okende ezosimba te oyo okoka mitelengana olala na kati na se ya batrain na se ya bametro okomi kolala kuna na bagare du nord oyo na bagare du midi oyo boya kofinga Karine ke azali clochard Karine mokonzi ye wana alakisi bino mama ya Maison Blanche mama nango donc ndako penza ko boyoke ndako eloko ezanga tina lelo ekomi na valeur eloko ezanga tina ekomi na tina kisi nzoko koki poto te fanda na yo kuna ifale yo moko landa Karine oluka ye opesa ye message ya face à face boy osali yango te ale okimi kuna oye koloba ke mwasi adimi bela ya lobi Karine yo tika mobali ye moko abima ye moko pe aloba. En tout cas, information on appelle sibino, en tout cas, ba chinois, bo yoka, bo take kisindiora, bo take yena ba commentaire wapi parce que akimi. Déjà information a yokipe akimi, Karine mokonzi ya bangi ya lubite, na kolobango awate sino ba ko take ngai. Akimi aki lubango kon Afrique. Tozi la mwasa dimibela ye moko ya kopesa Karine information, to mona po Karine mokonzi ya boy na yerando. Rando ego fute loko te rando eza nango tina te lobande na munoko sa injure sa kofinga bakotala yo comme bino bomesa na ba injure na kofinga eza ndenge na bino bobundana nango kuna 2024 tala biso na Yesu mbamba na Yesu prière eleka ebele prière eleka ebele mafinga botikela bawana kuna batikala na mafinga 2024 eza susu ya Karine ta kofinga eza ya élévation eza ya kotonga bandako na ye okipe bana na ye ya plateau na ye donc musala nde makambo musala nde papa musala nde mama musala nde yango komema yo world musala nde yango ekomema yo partout na oyo ezosala ke ba distraction ya pa pamba ezanga tina ya barando ya pa pamba eza nango tina te comme bakisi njoka asali wana ke abanda rando okobundana na rando na oyo moko ti yo moko kolemba okodunda ngo mwasi adimi bilai okodunda mobile na oyo moko tambolaka na ye pe na kati ya poche so ozotambola na ye te mama ye azali na ye Kinshasa ngaba masina donc atambola na ye partout kiwelewele azotambola na ye azolinga na ye ndenge balobaka mibala bakongole batondaka te donc ye azolinga na ye partout benga pe grâce temo parce que afutela pe hotel benga pe grâce temo lobela ye banda na grâce temo d'abord moto aye kopanza bato awa na kati ya réseau social yo kopanza mabala bato donc benga ye pe olobela ye donc Karine na bato Karine nde azopesa bino nde tension c'est bon bobundana nango en tout cas nazotika bino la famille la Chine ba chinois en tout cas boyoka kuna grâce pardon boyoka kuna kisi njoka kuna ye akeloba ketia monoko kuna en tout cas botake ye ezalaka bongo nazotika bino la famille to like to s'abonner to partager to aimer pe vidéo na biso ekosala biso bien et surtout ba commentaire na bino pe ezala ya bien ba o ba chaka ba commentaire mabe boko suka nango surtout boso boza na Afrique boya poto boko yango te ba commentaire na bino boko kufa nango mabe boko kufa nango soko oza na poto okobonga te ozalaka na kata ndako ozoloba mwayo kene musala eza te telema malili etuti yo okomi neti kisi njoko ozongi mbangu na Congo. En tout cas, nazotika bino la famille, to like, to s'abonner, to aimer, partage, et aussi la biso bien la famille. Merci nazotika bino. Bye bye la famille.